Mbote Bandeko. Bien bonjour, bien bonsoir. Soyez tous les bienvenus sur votre émission Plus 41 Facebook Live. Soyez tous les bienvenus, Koya, la famille. Soyez tous les bienvenus, l'émission Nabinoya, Plus 41 Facebook Live. Voilà, na soir à l'élo, nous avons invité mon rotoro Solanaye. C'est un artiste, Azali, compositeur, auteur. Solanaye na soirée à l'élo. Le Azali le 24 avril 2019. Chaîne Nabino Lingalamania info.net. Toujours wana pour servir bino. Voilà. Napoko ya lelo toyeko sololana l'un des artistes l'un des artistes awa na diaspora ototelaka mutema yango to invité lelo to solana ye. Voilà. Lelo toyamba papa forme kubuyuyu. Toyamba na poko ya lelo to développer na ye. To solaba masolo oyo et betamana nuté nulle part ailleurs. Voilà. Lingalamania info.net zali chaîne oyo ya lingala ya ba lingalaphone na ba francophone. Pour te ignorer te bandeko na biso muso ya ba francophone bazali ko s'intéresser na langue lingala. Yango wana topesa ngo kombo lingala mania po ezali langue oyo eza koloba mokili mobimba. Donc mania ezali eloko oyo eza koloba mokili mobimba. Eloko oyo eza ko intéresser monde entier. Yango wana topesa ngo kombo lingala mania ezali pona ko promouvoir culture lingalaphone pona ko pesa mosusu ma pinch. Donc pour que liboso et puis ko soigner pe image ya communauté. Soyez tous les bienvenus les amis. Bozoka musique ezo beta. Ceux qui sont ezali kitoko, botia misapi, botia ok. Ceux qui sont ezali kitoko, bo like, botia mitema. Ceux qui sont ezali mbilinga, bo komi na message. Voilà, ce que tu as invité na biso, papa forme, tu as invité ce que tu as solanaye. Voilà, tu as invité ce que tu as se connecter. To sengie à se connecter pour to solola na pokwa ya lelo to sola mamba kitoko magamba kitoko to sola na papa forme. Voilà les amis, to sola na papa forme, to sola na papa forme kubuyuyu. Tozo bengi sae sikoyo akotaka déjà. Voilà. Na tiena nzembo oyo ezali nzembo oyo ezali composé. Nzembo ezali composé par Papa Forme Kubuyuyu, artiste oyo ya diaspora oyo tselaka fierté awa na mikili. To luka esikoyo to invité. Voilà, tu as invité Sikoyo, Papa Forme, ya akotaka déjà.
Papa Forme. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien moi, Papa Forme. Ndeni ozokanga bien kuna. Kitoko makasi. Nazolanda ndula wa ozoka ndula. Nazoka tout. Ngana kota déjà na banda otala déjà bien avant. Ok, d'accord. Nazoka époque na époque. Les rois des blousons. Tokos, ok. Na diminuer volume comme ça, to bandama solo. Problème est. Voilà, c'est bon, hein? Ouais, kitoko na omona yo nazo capé bien tout. J'espère que yo pozo kangano. Oui, nazoko bien. Ah, na sepeli. Nazoko bien. Ouais, nazoko bien kitoko. Esimbi. Ah, Esimbi kitoko na sepeli. Baksa moi lumière ou bien kaka otika bongo. Ouais, na go baksa moi lumière, c'est là. Bakisa moi lumière. Voilà, Bandeko, soyez tous les bienvenus dans la soirée à Lelo, le 24 avril 2019. Na émission Nabino Facebook Live, Nde Makambo. Na chaîne Nabino Lingala Mania Infonet. Na communauté Lingala Phone, Afrique Mobimba. Pour aider, pour développer le continent africain et puis la communauté Lingala Phone. Voilà. Ça va, moi lumière, ça va ou bien? Kitoko, ça va bien, Kitoko. Ok. Ah, bon. C'est bon, hein? Oui. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Ok. Papa Forme, Espérance à Foula. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Royambayo na poko ya lelo pona to solo la omoni to pensaki na yo trop. Po moni yo zali artiste o ya diaspora, o sala la fierté na communauté. Et puis na mila ba jeune. Voilà, soki avant to banda na kopesa yo maloba opesa un mot de bienvenue. Au salut et puis entourage na yo et puis na abonné à chaîne Nabiso. C'est bon alors, nako banda. Oui. Bon, bonsoir, na opesa mbote mingi na balandi ya Lingala Mania. Ainsi que yo moko pe mokonzi le patron ya Lingala Mania, en tout cas félicitations na idéologie. Donc ndeka ko ute ko bake Lingala Mania donc eza lokola ke eloko oyo mokili mobimba ekoma kosala donc Lingala ekoma olobama partout na monde. En tout cas courage encore, félicitations, to continuer boye. Donc ngana opesaka mbote liboso na mama mokonzi Claudine Mafema po yende mama présidente Bungawa po kokala te kombo pezo changer. Kubuyu ezali Espérance à Foula ezali Papa Forme ezali mais tozo baksaka ka ndenge ya la président Bungawa po album ezo ya sikoyo nde yango na titre nango Bungawa. Donc ngai moko président Bungawa, maman nde présidente ya Bungawa Claudine Mafema na bosani te toza na équipe de France
oyo s'est créé mikolo yo na Paris, donc na France entière. Donc l'équipe de France de la SAP. Bateau bazolata avec intelligence, donc la SAP intelligente et la sagesse. Donc balek nanga ya Paris, ba trésor ngando, le king ya Yoji Yamamoto, Mfumu Abilele Cyril Kina, Rife Malenga Parigo, Tozana chinois de Paris, Ouazalagi chinois de Kin, et puis Tozana les vêtements d'abord, il n'y a pas forme, Nabalek Nae Mususu, Bazali JDT Mbala Papa Vêtements, RBK Bokechu, c'est du magasin. Tozana Glody Gucci Black, donc wana bana les vêtements d'abord na Paris, et puis na Suisse nana ba vient na ngai oyo na opesa ma mbote na kalamingi te na uti komona bango lelo lokoza les 24 jours o via tika biso vient na biso ekumani, donc mangokoto na ba leki nyonso ya Papa Wemba na ba master ya Papa Wemba, donc ba Cornelie Malongi bango tout ba président Shikito Mushashino, donc présidium omoni lelo le 24 l'habitude yem to asala ba soirée ya Papa Wemba, mais cette fois-ci to monité to lingato yeba pourquoi asali yango te peut-être mbalasima et aux pe bien bino pe soki bo bengi bo sali kaka boye po apesa bino explication wana banini tout ça. Donc vient nanga Dickens Umberto na utaolanda yo, en tout cas merci mingi na likanisi oyo J50 bo siège wana ata boza muke, mais elakisi vraiment que boalaki vraiment ba leki vraiment, donc y a vie et puis wana porter marqueur. Donc vient nanga Tony Barakuda Babé Maziku dictionnaire à forme, donc Adjani oya Canto de Veau, Adjani à Canto de Veau, donc ba wana tout nazotanga wana vraiment ba leki ya Papa Wemba, en tout cas na sepeli na oyo bosali juste lelo pona vie, et puis na Irlande sous bazali, donc Mambo de Diblin et s'appelle pas comme les autres, donc Willy Opelele, donc MTT le Japon, na moni ba image au tie vie na ba WhatsApp, et puis Python de Diblin na bosanité waba kwafira na Irlande na Cork, donc en Angleterre, surtout en Angleterre, donc tozana José Profa Kisindi premier, donc bana tout ya viva ba yebiye parce que azalaki l'aide de poche à Papa Wemba, donc Dodembenza Tripoli, Roger Kikuchi, donc na bosanité, donc baob na bosa, en tout cas c'est pas que o boza yangate mingi boza yanga, mais tant sou na kotanga bakombo boyomona na kokanyoso tuté. Tozongi na Paris, Cornelie Malongi, Guilhem Mayindu, les mannequins de Paris. Donc, oya koma ki chouchou vraiment ya papa avant Papa Tikabiso. Et puis avant Papa Wemba azong Afrique, tina ndengi to mona lisute lelo, batu oto zalai na bango les derniers jours, ezali le 3 avril, Papa Wemba vajaki le 5 avril, après ti ayaki soute ti lelo boinande to mona ete. Donc bawana ba Guilhem Mayindu ba Junior Luseviki, petit nabsomo Teddy Kolo, donc Brader Mavinga, donc bisotu ona otanga na tozaki na vie le 3 avril via zongaki kin le 5, donc Brader Mavinga, qui encore donc Patrick Meka Ombre Jaune, donc surtout zaki pona clip na ye nzembo uta oyo kawana époque, donc dernier clip au Papa Wemba tourna na monde yango wana. Ok. Avant asalane babiloko mususu peut-être les mêmes années na ebité, mais Yasuka, clip Yasuka le 3 avril 2017 je crois. 2016 voilà. Donc eloko Yasuka Papa Salaki yangwana na opesa sumbo te pas vient na biso Sek Bidens, JC Katanga les géants, donc voilà quoi, donc baona bosani donc ba limbisa moke. Ok, puis, Papa Forme grave ezate po bandi émission, donc aux anata yako pesa message na ba entourage na yo na base na yo. Ok.
Est-ce que vous avez le mot à remettre la pembe? Nous avons pas mon émission, l'émission, l'émission Facebook live, nous allons dire émission moko relax. Vous avez mon. Donc là, il peut que dans la moitié chaud, dans la là donc l'esprit a bien. Mais na royaume nangai, eh? Oui, ouais. Na kishinga ne langa jabana la musique kishinga mpemba vie marai kishinga mpemba petino za kishinga mpemba awasa l'émission azolo bela vie donc voilà quoi na osenga peka base langa te ata café po toi na temps de match na voilà comme ça moni donc toi attends na biso moi thé moi café ça la moi bien quoi relax kitoko moi président voilà. OK voilà Papa Forme siko kombo na yo complet za la nini kombo na yo vraiment oyo complet oyo papa na mama ba botela yo kombo vraiment complet eza nonga prénom na note oui donc non angeza fula bakomango FPA là oui prénom eza Espérance à fula donc bon ngana bi Espérance mais za Espérance ça na ndenge ya bangolais voilà Espérance ça voilà donc kombo musu ezate so di kombo mo ba bengi nganga mom na bakisi. OK Papa Forme ozali d'origine ango oui 100% donc d'accord mais nabotaminde na kini ah de toute façon de toute façon donc ça est de famille quoi voilà famille de mundele mtakabula biso la famille ndenge zali voilà sikoyo kombo ya Papa Forme pona nini ebima ndenge nini kombo ya Papa Forme bon kombo ya Papa Forme epesamaka na Lausanne wana na omoni ndenge badelire yalaka ya bilamba tolinga mamba olata tro tozolata po makambo ngo yala yermo bolati yermo mwa fatigue yermo bolati yermo pe mwa fatigue mais sikoyo epesa ekeno na zali na Paris nazwa fête mobo na Lausanne ezaki ya vie na biso mobo na Lausanne azaki misia Grand Zaiko Zaiko wawa Grand Zaiko Joel tanga ko 50 ans na ye tangu na ye feti na mona petit moko boye na yebi ete mais omoni kaka ba biso fani pe na Lausanne bana mingi babotami na misu na biso tomoni nde baokola mais tamuso omona ya yebi yoke papa wana yebi yoke vie wana mais yo tamuso yebi nosu oyebi ete na tangu nazo ya pona na salle boye na mona petit moko ba muke en tout cas kombo ne na yeba yango te elongi ne mpe mma boye neti sikoyo na koki koexplike yango te abike bapero biso toala bana mike babanda forme kala bapapo ti lelo babetaka forme natali napesi mpe bonsoir naleki na nga mais sikoyo ntango nakoti na salle eke ndenge nalataki masolo ezalaki donc mwa misike vie na biso onema Jean-Pierre onema oyo journaliste ya eko soki nini asala pe ba mission eleka na nini na télévision na biso voilà azwinga wana na ba question ba nini tanga no poser nga ba question mais yo Zakaria Zoluko il faut bosser l'émission nga habiter problème à te jouka to kutana belelo loka to monena auto sola na yo olati ndeni na bandi ko expliquer ba nini abi bon okoki ko se présenter mbala moko tanga bino okoki ko se présenter na penser na mwana wana tanga ba ke bapapo yo donc biso e bai bango to bana mi mbala moko na habiter na minute na za Papa Forme pour mwana na bimisaki langage ke bapapo babanda makambo yo kala biso zaka bana miketo omona bango mbamonga na bi adonga na sumo ya mukete donc na papa allez na lobi bon c'est Papa Forme OK donc bien na mara ya zalawana vie Jolino azala wana OK d'accord c'est très bien et puis mutu pa boya yango te tanga na lobi ndongo na mututu ekangi mbala moko bandimamba donc baboya te idéologie na lobi tuzala wana na ba vie ba grand prêtre loka marai vie na biso Jolino
donc tant bango bazali wana ngana olo bango ba buda kutu te ba contester te ba bite petit vraiment c'est bon donc mukili pe ndima ndimi mukili pe ndimi ndimi wawa na tikala pe papa forme siko papa forme oza mwana poto ya tongo oya mikili baneni bon limbisaka mwa muke pour la question no eza bien mais siko poto ngo direct okoma wela ngona bato mutu mususu kaka po ya poto liboso na yo azomona ke yaza danger vous comprenez siko mamba poto ngo so tokomolo babane donc mabe donc ngana ya poto ba nalo baka ko bien na koleka na ngomena ya makala donc ba 31 seleki opesi kaka mwa ata lobi anete opesi kaka mwa indice moko boye eloko moko esalamaka na période wana na lobi to dépasser déjà ba 31 ans ok d'accord ok siko papa forme ovandaka na mboka nini parce que nayoki ke otangaki nkombo ya Lausanne ere moko nayoka yo bakota ba Nemas ere moko nayoka yo bakota ba Genève ere moko nayoka yo nakota ba Lyon mais ovandaka wapi normalement donc ngana bo town e poto na fa en Espagne na Madrid na sali ba 3 ans na longwe na ye Suisse na fandi na Lausanne na canton de Vaud après na kenda France siko vraiment na koma ko fanda na France donc naza mutu a France to koloba ville oloba ville te alors ville po nazaka emo Paris emo Annemasse mais nazala sous na Suisse na Tessin na Mendrizo ah ouais net siko to sola no bwa ndire ka Mendrizo ozana Mendrizo voilà en tout cas tokos donc artiste vraiment tout fait quoi voilà sikoyo normalement ndenge ozaka na à part ndule ozaka na métier na muso osala bon nafanda na Lausanne wana bato bayebi na osala na sala et puis bon métier comme tel na koloba naza peintre en bâtiment donc na sala peinture intérieure d'accord ok sikoyo vocation wana ya ndule wana eya ndenge nini est-ce que vraiment est-ce que ebanda na bomwana na yo banakoma banzembo ou bien ndenge nini ebanda ndeni bon ezaka rappel na osala peut-être si na lobango déjà mais na yo te na batu mususu donc omoni na bomwana koyemba to bana omeka yo moyebi biso tu na Afrique toyemba na biso to bana omeka pe koyemba to beta pe na orchestre manzanza ba nini tout ça moi druma mystique bozo beta ga ndule ndenge wana mais après peme nzembo na koma ezaka baneni ni ba 84 na zui idée ya okoma nzembo mais wana sikoyo ta na zui idée ya okoma nzembo na Afrique donc évolution ezalaki te na nzembo wana parce que ba moyen pe ezalaki nango te eleki nango kaka ndenge wana na cadre kaka bamasa kaka donc nana ba témoin oyo bayebi peut-être na poto ntango mosusu baza mibale o bien misato oyo tobanda ozala na bango masa moko azala na Fribourg ambasi ntingi et puis masa moko Didier Diana azala na Irlande na Dublin donc tozalaka 3 ntango na koma nzembo tokoma mpe koyemba ngo en tout cas mutu to wana osouhaité mais nzembo tobeta ngo ebima mais lere wana mpe bolinga suboya suba poto après toyekoya bapoto makanisi wana elongwe nango ngai azalaki trop bale na olinga trop bale miziki vima na okipao mingi te nazalaki trop bale mais après nsima nango nde na ndenge kaka ya délire ya mamba forme tokoma omona keno bamisie mosusu na bato mosusu bakomasa neti mwa nzombo na eloko yango parce que bango bazosala yango sans bayebake ndenge ozosala mpe ta mosusu mpe eza na motu moko boye afanda nde na pointere akipa yango te mais ayebi mpe kosala yango ale a partir ya wana baleki na ngai oyo tozala na bango na Paris bana Al-Qaïda donc mais papa forme yo ere moko ntango oyemba toyoka kobimisa baidéologie moko ya yo moko mais tosala album na biso ya basaper ntango bayebisinga tosala album ya basaper batrésor ngando
ne Patrick Meka bani ngabi bolinga album ba saper ngabi bo problème yate bino bo bandana ko sala ngane si bango bando sala après bango bo tamse bimega na ambiance to ala inango après bango basali te ngana bandi na sali première eloko na nga kubu yuyu na déchiffrant pe na Lausanne na pala vie na biso tata Isu vie Pazo avec nani vie na biso vie José na 2017 alors 2017 Chadile ezaki na 2013 je crois 2014 voilà na 2014 au bandi kosala album kubu yuyu na ezaki na pardon ezaki na album te ezaki na nzembo moko oui po ngai na kontaike no nga na otya nzembo Trésor Ngando akotia Meka akotia Fils Edungu akotia donc baleki otuna naozala odo biso tu tokotia po tosala album moko siko ntango nga nasali kubu yuyu ntango na déchiffre naokisi bango somba abi te vie tomoni ndenge osali yango niveau keli nango niveau biso tobanda opansele te donc malamu yosala kaka biso oza wana yosala kaka ngai nabi bon baleki balingi basala neti basundola nga na nzembo na nga moko ngabi nakotika kaka ndenge wana te na enchaîner deuxième troisième boule sikoyo album eye ntango boule sikoyo album eye baleki kaka nde bazalaka na nga vie na bango badeside babi te masolo il faut vie akotango mpo alire keili il faut ka vie Papa Wemba aya na 2014 problème ya te na 2014 wana wala sikoyo nasi tokomi ba 2015 d'accord donc wana donc ekomi koévolue banzembe ekomi koya ebele banzembe ekomi koya esprit mpe ekomi osala donc tozokoma kaka après ntango baleki badeside Papa Wemba ya tobenga na Cornélie abi problème ya te vie kutu alandaka mpe makambo na bino amona makambo tu bosalaka banini tout ça yaza nde na problème te donc bobenga ye kaka banini ti toye kobenga mpe vie totouche vie abi papa forme donc problème ya te jour oyo ozala prêt nga na koya na nga me yebake nga mpe na misala na nga na osala donc soki ozwi nga te wana vie azoprépare album na ye oyo ya suka donc rumba na rumba oui oyo ayemba bapoudre de la mort donc maître d'école voilà azoprépare album wana sikoyo epesa ete tozela vie asa neti album ne wana ebima mpo ye aya epa na biso mais ntango ka vie asilisi babulo na ye azozela sikoyo album ebima après vie ayaki toyembi na ye nzembo ya liboso garde-robe garde-robe ouais nayokaki garde-robe toyemba Romain Mukiadi les bourgeois tranquilles na Genève voilà siko bacomposition wana otravers na ozana baparolier bapeti nango bayedaka mpona baparole obe yo mokaka inspiration nga maka kotravaille premier album na nga na travaille na parolier moko te donc travaille bana ozalaka ndeni nga nasali travaille na nga mais ntango tokóma na studio sikoyo tosali banzembo banini tozoka bachamp naza petit neti leki nango Ngando Trésor mais vie place oyo liloba oyo ntango mosusu lingo memango boye po epesa boye donc voilà bakoki corrige eloko moko mibale misato mais donc makambo tu nasala ngo nga moko peut-être neti album ona osala sikoyo bungawa donc je suis toujours avec mes baleki na nga wana donc air moko mpe bazokote avie koti eloko na nzembo donc naboyaka eloko ya mutu te na sens ke ye mpe un jour ntango ayoka nzembo yango ezosala plaisir phrase oyo ngam napesa paragraphe oyo eza ya nga ngam nakomango liloba oyo boye ngam napesa vie donc esala mpe mwa plaisir ndenge mpe ngai nasala ngo deja na banzembo mpe ya bato mosusu ke moto asali nzembo na ye nayoki yango nayebi te ndenge olobi boye soki otiango boye kosala susu bien ayoki mpe asali yango donc banda osala plaisir donc nga mpe na travaillaka ndenge wana bato même yo soki olobi ke Papa Forme kotilanga malobo na nzembo oyo kosala soki eza bien tokoboya te tokokotisa ngo bongo sikoyo ndenge eza wana parce que relation na yo na Papa Wemba donc lelo kuti donc akokisi 3 ans depuis vie atika biso tala kaka jour pour jour ntango ma obandaki sikoyo ma kocollabore na ye na makambo ya ndule ezalaka baperiode oyo akoprépare kubu yuyu alors album wana
Non, papa Wemba ngana ebaki ye, bon papa Wemba biso tout ebieti depuis l'Afrique. Oui. Ah, depuis l'Afrique, toi là-bas to landa nae. Combien nae ko sunga ma de ko la contact. Bon, ko solane comme affaire na loba parce que wana ezaki eloko to saki ngana ye. Donc tant nazo sa musique na ngai toujours na balek na ngai na pesaki ide moko boye ngana bi ah ba vient na biso pe ba sa bandule ba koli. Donc et ozala bien to sa nzembo moko pona papa Wemba. Donc na osa nzembo moko pona papa Wemba to honorer. Donc eza to rendre image de son vivant. Donc wana na kufite. Na zwaka déjà likanisi wana. Donc na sailaka déjà nzembo ngo album nanga titre nango za Echo. Nakopesa losaka na papa Wemba lingomba etonda bato ebele mboka nyonso ezalaka na mokonzi nango nga lelo nayembi eglize nyonso ezalaka na mokonzi nango lelo bapaster yango nzu babimi ebele bakomi kote ya forme na ndenge na bango mama papa Wemba yoka nsango yo nasalaki deja nzembo wana nazwi baleki na nga tu nalobi toyemba nzembo mpo na papa malgré tu bavwa na biso. Oui. Malgré tu baleki mosusu bayemba na bango te nga na biboko yemba. Namona clip yango. Tokote studio toyembi nzembo wana. Jour papa yemba ntango ayi koyemba nzembo oyo ya époque na époque oyo boyoki wana ayembi esili. Siko tofandaki tozwi ta ya masolo. Tosoli ngabi papa na ana banzembo musu peut-être nano yoka te no soka ata quelqu'un nzembo habité problème ya te to nzembo wana mbala moko Romain Mukia di témoin na studio donc na bato Suisse Romain azaki témoin po yepe azaki wana fallait to sisa nzembo na ye papa Wemba ye muka bandi ko yoka nzembo wana ayoki yango alobi nzembo eza kitoko menga lingi to pesa ngo bendo son ayemba ngo nga bibo problème ya te ezali kamuka to sola yo papa. Oui. Sisi pe studio bake na bango lobi nango Cornelia bengi nga bi non papa zo kende dans 3 jours il faut ma maquette ya nzembo wana po bendo ayemba ngo po via sepeli na nzembo. Et pourtant ngane mse déjà nzembo na baleki mobo inaki ne Ozil Blaise et puis na Dodo Miyake. Dodo ayemba part Idi Amis je crois donc oui. Ozil Blaise balaki ba mise ya Kisinjora. Oui. Voilà ba yemba nzembo wana sikoyo papa biote na linga mutu moko yemba ngo bavwane leke bele banini nga sikoyo na bana mona so na longoli bana wana ndire na décevoir bango po na sesi bango sa makasi. Oui. Na futi pe bambongo na nga après na longola ngo lisusu donc voilà donc na monaki yango nga habité na solina Cornelie nga habité to tika to saka papa tika kaka nzembo wana ezanonga bongo banini tout ça donc eloka basenga nga babi il faut dédicacer ba massa na ngai donc ba massa oyo ya papa ouais donc voilà batundete o ba vieux Senado ba vieux Jagger colonel Jagger donc moi bato belé peut-être ba kombo yangala penze bango yangala penze bango tikala bongo ekota pe bongo na album ekota bongo ka na album voilà mais to sala des version moko banana kin bayemba mais o ezala na clip eza ba saper mutu bayemba donc namoni tango bimaka nzembo wana siko epese ke album nano humilité papa tiki biso le 24 papa yemba kufi voilà nga babengi nga babi vie atiki biso nga bi bon loka vie atiki biso to asuna tanto salela vie nzembo te ke ya hommage ndenga atiki biso tozwa kaka oyo tosalelaki ye wana deja ntango azali nao na bomoi totya baimage tosala ngo clip banini tusa topesa bato yango wana sikoyo tosalaki clip ya nzembo wana ntango ebimi bon baseka biso mpo bavoi mosusu ezalaki wana ezalaki terrible mais voilà
eyokana oyebi ke totya nzembo wana na Congo 10 merci totya nzembo wana na Congo 10 na 3 jours esala ba 80 000 vues donc déjà na biso ba play ba saper o toza biso ba chanteur te c'est donc ça voilà etalama donc moni parce que eza bord moko ezali authentique omoni authentique donc bato bayebi ke bino makambo wana ndule wana eza vraiment eloko na bino vraiment te à 100% mais bomeki quand même eza eloko moko authentique quoi mpona korendre vie mwa hommage wana esalaki mwa kitoko sikoyo promotion ya album ya Kubuyu ezoleka ndeni promotion nango sikoyo osala yango ndeni promotion ndeka tosola no boye promotion mbala moko biso na biso ta promotion soki bandeni te so beta déjà moi tosola no ba boye eza déjà promotion mais quand même na voyage na kendeki sasa po na présenter quand même album na laksa batu keno na saki logo santé voilà na laksa batu keno na salaki logo na leka na émission donc na leka na RTNC 7 fois na sala émission 7 fois na RTNC oui mais na salaka à peu près 3 semaines na kini mais na passa 7 fois na RTNC na betape live na RTNC na chronique musicale ya Laurette Mampuya d'accord voilà ba image yali bato bamona ba image bamona to na ba petit ka ya kini na recruta to répéter nzembo époque na époque to ke na télé to betiango après bazui oyo ya mfumu yoji nzembo ya Trésor Ngando o meje 30 emba wana sikoyo loka to travailler on te po to ala na ba jour mingi te ba passaki yango sikoyo ba lexai ka clip mais en live maboye époque na époque ya Ombre Jaune et Betama. Et le même jour, on a tout passé à la télé, c'était vendredi pour émission, il fallait les cas samedi. Ombre Jaune a commencé après avoir mis son outil, comme ça l'émission à la télé. C'est bien. Et là, on a remarqué, un album, au Bengisi, artiste, moi, belé, seulement, featuring, belé, donc, na moni, esprit, on a ozanango, on peut esprit, papa, mazala, nango. Donc, collaboration, là, c'est très ouvert. Très ouvert, mais tu as dit que normalement à la base, seulement chanteur était en 100%, mais la composition na yo, vous avez invité l'artiste, na yo mon besoin de participer à la voix. Est-ce que prochainement, vous pensez que au salon nzembo moko bo 100% yo, oyemba début à la fin? Si on omoni ga na Kubuyu. L'album ga Kubuyu, ezala nzembo moko 100% nga na yemba nga moko début à la fin. Titre nango ni j'ai là. Troisième personne en Dieu. Ok. Donc album yango yo bao bae barate. Oui. Album yango yo. Oui. Album yango yo. Hein? Ok. C'est quoi côté vente? Est-ce que santé à côté vente? Ça n'est pas mélomane yambaka ndeni album côté vente. Bon, côté vente n'ebité po tilelo ba CD musweza na ngwe tekamaka mais ba vraiment na bimisa etekama mais to bimisa biso pe mingi te po comme ekaka o ba CD tekama na osu mingi te to bimisa na si ba 1000 CD mais vraiment etekama bon oyebi kaka makambo mususu eza mambo ndako eloba mati. Donc, eloka na golo bakeno tellement musique ezaki premier album nanga o na sali na dépenser belé mais na zongisi yango te. Na dépenser belé mais na zongisi yango te. Mais nga but alaki te ke ona gagner ba millions. Nga ezalaki nazane loko. Oui. Eza ba chanteur belé bana ngote. Oui oui. Eza ba musicien belé ka komonika eloko. Bana ngote. So ke na sase motu. Soki pe okena sase motuni kombo na bango kuna oui même okena sase motuni kombo na bango ezati menga so okena sase otuni kombo na nga même otuni papa forme ato tuni Kubuyu ato tuni Espérance Afula ba obeta ba oui to ebie ba olakso loko sur na ba plateforme ya téléchargement pour Zali partout Nazali OK
D'accord. Mais eza na moto asokipaka nango na Paris eza bon monsieur Tchèque aza malien Oui. nini na bango agence na bango nayebi su kombo te bani tous eza moto asokipaka nango kuna mpe malembe ezotekama nango. Ok, mais sikoyo olandela yango mpe oza na manager oyo azolandela yango de près. Bon manager na ngai eza Trésor Ngando. D'accord. Sikoyo tolandelaka na ye des fois ye des fois nga donc on travaille ensemble quoi, voilà. Producteur eza yo moko. Nga moko biso ba saper po producteur a produire yo eza pasi ya obanga koka te parce que biso tozana cher producteur azobanga atia mbongo na ye mpona makambo na yo atala so elamba olata banini donc babangaka parce que bon lelo boye batalar basu mingi te au moins que mutu mo boye maza mana lar na ye aza mwana mpifu alobi vraiment que non a signé vraiment à produire sa paire surtout neti biso boye eza mwa pasi mais peut-être un jour akomona na kai eza mama nzambe. C'est ça, ok. Merci papa fort me batebele balanda biso awa Kalusha Mputumani apesi yo mbote. Mputumani. Apesi yo mbote do balanda biso ado Santos de Gira. Santos de Gira zolanda. Journée mobimba lelo na soliga na Kalusha do na solina mutu musuta par yo na soliga na Kalusha Mputumani. Merci mon pote. Wana baba masa ya balelo te. Total espoir Père Zolanda. Merci à trop Total, merci à trop Total. Chinois de Paris à Hollande. Limene bana balongwe. Hey. Ok, papa forme. Samuna yo. Papa na ye. Chinois de Paris. Donc, kutuna nous sebino que Chinois de Paris na minute oboye ngana osala album nanga Bungawa. Mais to avant Bungawa bima to bimsana générique à Chinois de Paris Imene. D'accord. Donc to bimsana l'équipe de France donc baza sima ya Chinois de Paris pour générique wana omonika nde na bimisa nde to bimisa baya. Donc baya ti lelo monde yo kango. Oui. Voilà, baya wana na Fribourg na soirée ya ba mama bomoko et ça la fait. Ah voilà, c'est ça yo. Au moins l'équipe elle wana donc voilà. Donc les vêtements d'abord bazalaki Al-Qaïda zalaki. En tout cas soirée moko ezaki bien quoi, ezaki bien na sepelaki Papi de Berne na pesi mbote na ba maman ya bomoko en tout cas merci à trop ne vous pensez na papa fort mais na les vêtements d'abord na Al-Qaïda pour na baya. Donc eloko moko na ga baya etambusi biso moi ba place moi belé voir même le 15 juin awa to kende na Stuttgart awa en Allemagne jiseka pour na baya banini donc soki imene komi bimelate le 15 juin mais soki mi bimeli ba oyoka pe imene na Stuttgart. Donc bayoka baya bakozwa susu imene. Ok. Papa forme moni yo parmi ba compositeur et ba auteur compositeur ba oyo ba travailler na Papa Wemba misusu pe ba leka belé ba mikiliste misusu pe bon ko ye vient qui na très ouvert na yebi que moi ba compositeur pe côté Paris ba travailler na ye na Suisse pe awa na yebi quelques mitou. Est-ce que vous allez faire partie d'un groupe musical Angostar? Angostar en Suisse, ouais? Angostar est en Suisse, mais ils ont peut-être passer à Angostar, en Suisse, ou à netizina ou de Makulusu. Oui. Bango bazaki, nasi bango bazaki bakolo Angostar, et puis vient à biso Rive Nkono. Via azaki président Angostar. Voilà, parce que bon, via là ina mpifala ina ba moyen yem tanda ko s'occuper mingi na Angostar wana banini. Donc en parlant de Angostar, nde tolobeli Angostar na pesa nani Dolidos Capella na Paris, donc bango ba membre ma ya Angostar, vie tola ine ba jour ayebi singa keno c'est ton temps. Donc ezatang na yo salela masolo na yo banini tout ça.
Donc voilà quoi. Ango Star eza bangolais. Donc eza biso tout mais Oui. na yeba batu mingi mana katite parce que na nga première fois na kota concert na ba na Ziri po bango mona ba panzana ki abru ezongi abani. Tant bazonga na ki série mo boy na Ziri balai na soirée na Ziri ba invité nga na kende na sala playback to zai na ba ya sacré na ba vie na biso Gérard Binda ba Kennedy Mbala ba nini tout ça to kendaki na moni pe mouvement Ango Star mais eza su ndengi Ango Star ezaka ya kalate ozomona donc Yemba kuna te, otala yemba kuna te na bango. Te ngala tikala yemba kuna te ngala nga déjà makambo yemba na zaki matro te ngana yemba na palette na palette surtout na basal de bon moni kande to lava ko yemba no. Oui. Est-ce que ndenge ça wana moni parmi ba composition ya album oyo Papa Wemba yemba oyo batuneti ba koma pona yebi ke Ayatola pa yemba a composer ba album oyo Papa Wemba yemba miliki wa ate wana ne bi mate miliki obi miliki no ebite Ayatola ya Genève yepe na mona sala album moko boye Papa Wemba yemba Zinago de Makulus basala mo album mo Papa Wemba yemba ozo comprendre Zinago na yebi asali loko ba yemba na nouvelle génération vive la musique à nouvelle génération ya ba vielijo mais o mususu na yebi vumate na yebite tam sunga sala na damba po ngayer mo wat balbaga entel kutu tanga sala boy yoza na damba bo ngana yebite erwaso na zayi wapi. D'accord, ok bon nani oyo bon c'est vrai que côté na Paris pe kuna mo ba composition banini d'accord sikoyo na niveau neti ba Papa Wemba nengo vandara na yo zaki proche na ye est-ce que c'est vrai que expérience c'est ça la moi ebele mo ba souvenir ebele ça na momo eroye la yo ke Papa Wemba ebisa momo betika la yo ti lelo ouais na yebi aloba nanga mo makambo ebele to zape mo batango solo la même na téléphone même boye likamoko oyo apporter yo pe moi eloko moko bo santarama ke lelo masoko o beti boule likambo wana via lobaka bon eloko oyo aloba nanga o na mone salema ayebisa nga bi ozokende bien faire attention ke ba na carrière na yo kaka balegi mususu oza na bango ba otrahir yo après na yipe komona ngo tanga avia kufi na moni pe ba petit mususu ba moni ke neti baluka nzela mususu voilà donc via ça une expérience ça alors on mona ba makam po abanda o sentir et si toujours o ayako yemba nzembo ya époque ya ombre jaune ayebisi nga bi na moni oza baleki no ebele mais nga pe na yebi bango donc il faut keba ba misusu ba otrahir yo ba kolinga makambo oyo ozosala te ba olinga ezala bango na place na yo oui donc il faut zaga mayele loka yebisa nga yango wana et puis eumelaki te après ya kosalama donc ntango ya kosalama après nsima nde nakoma mais vieux abanda aloba boye ondira yebaike po asola na biso mo makambo ebele makambo mosusu kokomomona mais ayebaike aotika biso bien koma voilà donc c'est ça quoi. Souvent, on par rapport à témoignage, il y a Papa Wemba, Bakala Diakouba, donc Rinyoka Tembe. Parce que ça n'a pas moussi à Batou, Oyo Balo Barake, parce que moi, l'engagement est ma bête côté papa, donc il me soit Balo Barake, Viewana, Bébé Saba jeune, Viewana, Bébé sa génération. Mais, tant la solana Batou, Ba Kotoya, Ba témoignage qui toko ezali. Est-ce que, et là on est ça la rake, Batou Basa na idée, wana qui vient Bébé sa jeune. Pour nani? Nga sikoyo eloka na yebi onga na koloba no na kobanda na yeba vie wana ti lelo na mona te vie wana ke na ndako ba petit moko boye azwi petit yango aye na ye ala bandi obebisa ye te wana na una mona te o comprendre oui loba nde ba petit yango bango moko bayaka epa Papa Wemba tanga moni Papa Wemba tellement amoni grandeur ya Papa Wemba akoki kosupporta ngo te ala bebi na ye oui donc saliye ki pelege se ti abu allez abebi siko na bato mukili oko Papa Wemba bebi si mutu te atikala okenda ndako moko te na lopango moko te aye kobimisa mwana bato
po azwa ye akende kobebisa ye natikala omona te. D'accord. Ok. Sikoyo ndenge eza wana c'est vrai que omoni Papa Wemba ye côté d'activité na ye osala wana. Est-ce que yo moni que jour mususu solola tana Galusha Mputumani po ye le roi de mabanga po mutu azo mabanga na mboko oyo koleka mwana mai wana ate. Donc yeba ko yeba soki tamusu Papa Wemba bebisa batu donc. D'accord, d'accord. Mais na ndenge biso toyebi mutu apesa vraiment goût que ba jeune pe balamuka bayaka pe mikili bakoma pe propre vie wana pas apporter quelque chose. Mais mon frère, muta lobi qui est bien coiffé, bien sapé, bien parfumé, ma beni asali. Hein? Nga so na parent, na moni mwana nga auto kaja suga za bien coiffé, na osepela ti. Oui. Soka za bien habillé na osepela. Atie sou parfait sou nga kitoko na osepela ti. Na mona o mabe. Mais siko mabango ezapi o bazulaka ye. Ok, c'est bien, c'est bien. Quand on a vu bateau, bah yebi était moni de loin quand on a juger de loin, c'est ça et ça la bongo. Ezaka neti balobaka, ezala bato mususu netoke na ba soirée ba concert. Tanga zoka kombone na bafle bazo pompo mona komo tutuka komo sauter. Oui. Ezala biso tuto lega tamsu na mwa ba délire wana. Olatie lamba na nzoto ya sika. Tango moni bato yobo komo sauter po bato bay baga olatie lamba ya sika sika. Bon na imene boyoka sika sika tawa ya papa forme alataka sika sika. Donc exactement papa Wemba mutazo tinda yo banda ko sauter. Yo mo komo pumbwa pozo mona ke bato ifo ba mono. Ou bien bazo pompe yo mo mona ifo bando tambula donc eza makambo mutu na mutu donc c'est ça kombo ya papa batute na makambo wana. C'est ça. Sur le papa forme, est-ce que tu peux qualifier comme par rapport à Papa Wemba, tu peux qualifier comme héritier, disciple ou bien pur petit? Bon, et là on a peut-être bon, ko hériter vraiment oh il y avait ça moi pas si il faut n'avoir naie marambelé, hein? Peut-être non. Mais via tika ka mo loko kande na lobaka ke non. Quand il y a un maître d'école à Tikelanga, et ça la peut pour baleki. Donc, ça veut dire, vieux et l'autre souka, album à souka ou atikala o yemba, clip à souka ou atikala o sala, c'est avec papa forme kubu yuyu. Donc, ça veut dire, moi ngengewana, et kubo salate yango lelope salake, obi ke ba saper rebele pe bakoma o yemba. Oui. Ba saper rebele bakoma o sala musique. So que na Lyon au moins na saper bazaba sa musique. Ok na Belgique, ok na Paris, na Angleterre peut-être aussi donc voilà. Sikoyo. Ouais. Yango sikoyo zo laksa ke no tele logo papa Wemba tikila papa forme. Tala sikoyo ndenge zo hein? Barasine zo panzanati. Voilà. Parce que tant que la musique tant que la musique ba saper, ozali saper o ma liboso bandi osala ndule mo pesa gu ko tango bendeni. C'est moi parce que na ba saper bato oto ebi ke ba no sa musique ezaki vie nyarka tanga sal musique après vient na biso rive nkono na Genève ayo sa musique na vie beaucoup mais vie nyarka alaki saper azaki musicien te alai chanteur te bon ba vie rive bango ba chanteur. Donc, bango baza ba chanteur, balingay pe lamba, mais asa chanteur. Mais lenganche azaki chanteur te, malingay lamba après continue la musique. Donc, yangwana moni air moko na tiaka vie rive à côté parce que yaza musicien. Ezande mona bisote. Oui. Donc, so totali bien egozala lenganche après modogo. OK. Vie mfumu. Oui. Yi bango mi balemba zaina makamwana. Mais via yembela kaka ba saper te po ayembela pe ba be ba lipodo ba tebele ayemba na bango. Oui. Ayemba ba pegi tabu ayemba na ba tebele. Mais siko tango to tanga na ba saper. O baza ba non musicien donc ba yemba ka te lokote makoti na mambo musique lenganche après Gianfranco.
après vient na biso ya Neuchâtel nani vie Joe Mubiala Kawakubo. Oui. Asala moi 4 nzembo ne moko boye, rien de rien, je ne regrette rien. Après bon oya ye le kai nango vite akipai nango te ya kipai ne makamwana te. Voilà, to chakaga nyarga après mfumu modogo. Oui. Mais pour saper mususu aya osa musique ezaki te. OK. Ezaleka bango lenga jetango akufi etikala gaga mfumu modogo. 22 ans après, 22 ans ou bien ceux qui 22 ans ou bien 28 après, papa forma ye. Oui. Siko tango kaka ngana ye na simananga ata 20 babimi. Donc ça le rôle est la troisième génération. Ngana za troisième génération. Oui. Génération na ngande siko mte boti nyoso. O memi vague mobimba. Génération na ngamte boti tout. Ya nyarke botaka. Mais il y avait un fumodogo et tikaleka ndengwana yakangaki. Pour moni na ba tanto beta bale zaki na ba jouer msusoka tebi mutu msupa ocha sute. Donc soit match que 0-0 et 1-0 ga wana. Soka ya tira mta boso pam bine kangiti mutacha subite. Ezaki ba babimo ga mystique. C'est bien. Siko poya olongolelo bango donc poya olongolelo bango il faut ça marquer grand militaire. Ozo comprendre? OK. Donc pour olongolelo bango il faut ça grand militaire. Même à ta temps ezwi temps so ba 22 ans mais ngana yeka ka bumba mo motenga temps na longoli yango. Loka biso so to marquer to lingaka mututu asepela chabi biso pesa na ba passe. Yango moni ke ngata ngana beti pan na simalanga pa ba biter ba bimitale bele ba komo marquer. C'est ça. C'est quoi nous ça parce que relation na yo, mon relation na yo par rapport ya bilele donc les vêtements 100% formés. Ba groupe na ba petit na ozana bango na yo ki otiko tanga groupe moko oyo ezobima mikolo yo équipe de France de la SAP. Donc à part wana to yebaki nanu Al-Qaïda après to yeba sous les vêtements d'abord. Est-ce que ba groupe est-ce que eloko nini vraiment différence ni ezali na ba groupe oyo nyonso misatu oyo otiki kotangela biso na aza na kati ya groupe ya ba groupe wana nyonso? Bon, Al-Qaïda ngana yebaki déjà si esalama déjà ya Papa Wemba. Al-Qaïda toyebaki na bango etanke baleki ba frère ba bista ba nini tout ça toza na bango. Après tant ba déserteur ba komi moi trop na Al-Qaïda. Tant ba déserteur ba komi moi trop ndeka via ebsenga geno mingi ba donc mingi ba trahir. Tant ou trahison salami tu ko kutala donc les vêtements d'abord pesaki groupe c'est salamaki. Bazaki 5. Bazalaki déjà ba les vêtements d'abord. Bazaki ban ba jeune bana mike bazo bunda pe na ndenge na bango babima. Siko biso etanke ba vie oyo tolinga ko étouffer lumière à mutute. Tolinga ko étouffer batute. Donc ngana koko sala tege naza ko étouffer po ba mona ka nga non. Tant to moni force ya bana wana et que bazana lira bien to bite il faut to zana bango. To bengi bango boya ba vie na bino ba aliawa. Baleki pe ba ye et commis Al-Qaïda na les vêtements d'abord papa forme na kati. Oui. Donc to commis lisanga mais les vêtements baza les vêtements Al-Qaïda pe balaki Al-Qaïda papa forme pas aki papa forme mais to banoza toujours ensemble. Mais na minito ndengeza Al-Qaïda ne bi ko tsute soke zala ko bieso ndenge nini mais les vêtements d'abord eza toujours batikala 3. RBK Bokechu, c'est du magasin. Glody Gucci Black et puis JDT Mbala Papa Vêtements. OK. Al-Qaïda en tout cas n'est pas soutenu. Après n'est au monde que non. Groupe Moussous au Salaman à Paris, équipe de France de la SAP. La SAP intelligente et sagesse. Donc bateau bazolata peut-être à golo bela masolona bilamba mais abana ofinga mutu voilà parce que ba saper mingi binomo bozomona na ba télé nde bazofinga watu ba mama na yo tata na yo ba nini koko no donc
makambo belé mona donc voilà quoi. Ok, ce qu'on est wana parce que ba membre ba na kati ba groupe wana ils que les mêmes membres ya Al-Qaïda moi ba na kati ya les vêtements d'abord ils ont mélangé d'accord sikoyo mutu neti papa yoyo Trésor Ngando yesko donc batu ya Al-Qaïda to ba sanga donc ba comme sikoyo individuel na ba ombre jaune donc bazalaki na Al-Qaïda mais na minute boye Al-Qaïda donc batiango na mopanzi. Oui. Na minute eloko oyo eza wana eza équipe de France de la SAP. Ok. Oyo eza na Cyril Kina Mfumu Kimbangu ya forme. Oui. Bazana Chinois de Paris. Oui. Bazana Paris Go Malenga. Japa Nakasuku. Nakati. Et puis, ba invité pe viennent à bango papa forme Nakati kaka. Ok. Voilà. Ok. C'est quoi papa forme idéologie. Natangi le king pe no Trésor Ngando, natangi. Oui. Oui. Voilà, idéologie wana ya kolinga bilele. Est-ce que au monde nango normalement eza loisir, eza lokola mutu olingi moi loisir obetaka bale, moi tennis, moi sport, moi collectionneur ya moi ba makambo moko boye de bino bopona na bino côté bilele. Est-ce que lobi soki mwana yo alingi kokota na makambo wana okopekisa ye ou bien okopesa conseil ni? Bon, mutu alingi ozala propre baboya ate. Oyebike tokenda bandako bapara mosusu omona papa mazoganga mpo mwana na sukula ate alingi mai te mpo sukula ifo batinde bonga mwana nga masoko yo moko deja ozozwa nzela okesokola naboya mwana mosu omona abimisali te akutai na mama ne na nzela me obima boye poni mama bandi kofinga mwana me nga siko ntango mwana deja bandi deja komisela propriété na ye moko naboya na oboya te peut-être na oconseiller kaka keke non ndengo lingaka boye il faut yeba pe osomba makambo na mbongo il faut obongisa pe côté boulot po mbongo pe fe kotaka ti soit kende classe po osala musala bi ozwa la obanda osomba bilamba wana oyo lingi sala formation po ozwa musala bien obanda ozwa mbongo osomba babiloko oyo lingi po yo lingi luxe olingi makambo bien donc ça veut dire eyosenga mbongo donc na otindo kaka na nzela ke makambo yo lingi wana esenga ifo mbongo donc il faut que nana obanda koluka mbongo après oye wana parce que yo soko bandi nana osepelisa nzoto eke ozana mbongo te mwa bakale yaka donc bandana na koluka mbongo après sima tongo zwi mbongo okomo sepelisa nzoto no ndenge olingi muto akoboya za te. Oui. Ok, c'est bien. Sikoyo namonaki ordinairement na studio yamoni biso bato ba réseaux sociaux donc tozala moi partout bato ba média dernièrement na to mono na jene osala ni kuna bon na bien nga jene omoni tango papa yemba kufi to esalaki neti tozwaki mpe mwa perde mati tolobi toza so na mutu oyo ntango mosusu akosunga biso na miziki te po lelo boye miziki na biso bao bamisie na biso balinga na bao makambo ya bilamba mais majorité makambo basaper etalaka bango te soka makambo basaper mais na monde na biso ya miziki na bamisie na biso oyo bazala basaper donc totanga nyarka te totanga modogo te totanga papa forme te ba musicien o bazala ba saper papa Wemba vie Muta Zamani vie King Kester vie de fort baza misato oui totanga na ba vie ba master te donc totanga ba vie baza 3 donc King Kester akufi vie beaucoup la kufi donc ça veut dire etikalika de fort oui. Des fois peut-être sous hasard baleki ne oba mission balinga mamba olata mais na biso sikoyo na génération opso bana olandela mamba olata na miziki to bana tanga ba vieux na misato
Donc, Djene, King Kester, Papa Wemba. King Kester aza soute, Papa Wemba aza soute, donc etikali Djene. Donc, Djene tango a mona geno, ba petit na ya ba saper ba comme suko évoluer na mamba ndule. Asala nini abibo il faut na inviter moko na bango abenga papa forme a accompagner na studio asala taka vocal moko. Ok. L'album ya Général de Fao. Tant na ke via pesinga ba vocal ebele amoni ke na kokiango na sali pe mo ba vocal na ngezali boyo kango na album avie tango ekobima eke biso lisu il faut to profiter lokola vie Djene aza saper ayebi idéologie ya sap ayebi idéologie ya musique ya sap donc akoyembela pe biso banzembo L'album ezoya. L'album ezoya mais déjà nanu le 25 awa akoyemba na album ya Masananga Sacré Migler akoyemba Janon Mvuba donc le 25 on a Paris studio eza. D'accord. Donc ba oyo bana posa mabanga déjà baluka Sacré Migler baluka Vie de Fao donc ba yoka marque mama ne loko vraiment Janon Mvuba donc kitoko. Donc wana pe album. Wana eza album ya Masanangai Sacré Migler aza na Genève moi na Suisse donc basala déjà featuring moko na vie boziana sikoyo bazoyemba sikoyo na vie def. Donc troisième génération na yo donc ezo bota marake. Te Sacré sikoyo aza saper musicien te mais azaka déjà musicien mais alinga mambola ta. Wana eza oyo nga génération nango babotami wana eza bato azaneka saper aloko mona papa forme ayemba na papa Wemba yepa ya yemba mais souci na bango kaka po papa Wemba azaka su te yango na yebisa bango ke non bobanga te kodia oyo maître d'école atikela papa forme e osala pe pona bino. Ok. Sikoyo namona ina clip ba renye po nga pe na renye. Namana clip mo sala keno simbaki livre moko boy bakomaki testament vocal engolo bani testament vocal donc ezaka nzembo wana époque. Ok. Donc omoni papa Wemba tanga yemba nzembo wana jour ayembaka nzembo wana na studio ayebisinga bi maloba ya nzembo na yo ekeye après na nzembo na nga moko boye naza nango nalinga nabimisa ngo na rumba. On comprend? Donc nde nayembi nzembo oyo on dirait to travailler ensemble or jamais yo yoka nanu yanga te nga pe na yoka yo te na yoka na studio na wo. Donc oyo yanga donc pour ebima il faut na bandela su bana bongs na longola makambo ebele parce que eza presque pareil. Ok. Yango na siko tango ayako kufa tango papa tiki biso na mona ike nzembo wana zaidi na titre nango zaidi déjà époque mais ngana bakisaki testament vocal parce que maloba na o ngana komaki zaidi kaka le même maloba o pe via komana ndenge na ye na mona ndeti wana eza maloba ya tikaki pona biso na mona biso ba saper voilà. D'accord. Siko toko benga yo disciple ou bien héritier ya papa Wemba. Ndeka bolinga so bolingi disciple parce que azavie na biso to landa ye to kumisa ye to betele maboko to sala nyonso pona ye to collaborer na ye et puis atikeli biso pengenge donc ça veut dire voilà papa forme euti kokata auti kobunga awa tobengisa ye lisusu alimwa mobulu tobengisi ye susu comme ça azonga voilà toinvite susu azonga réseau esali mwa mobulu ekimisi invité na biso Espérance Afula papa forme
Kolo Kubuyuyu. 100% forme. Voilà, ajout en cours. Ma connexion est Salima Mouboulou. Papa forme. Connexion est dérangée. Tu es invité au Siko et au Zonga comme ça. Et Salima Mouboulou, connexion. Connexion Salima Mouboulou. Papa forme. Na rajouté awa na bengisi osusu po ekimi. Connexion ekimi. Et Salima Mouboulou. Connexion ekimi. Connexion mwambilinga mbilinga. Connexion et Salima Mouboulou. Voilà. Tout bien ça est sous. Ajouter. Ajouter. Voilà. Ajout en cours. Voilà. Lingala Mania, merci. Voilà. Voilà. Et qui m'a dit, hein? La moni Ekimagi, ouais. Bafon, Bafon. C'est bon. En tout cas, merci à toi de reprendre Ngaï. Voilà, oui. Ok. Bon, tu vois, sur la affaire, il y a Jene, de mon qui on a studio na ye, pour participer à l'album na ye. Sikoyo, album na yo o ezo ya, koko rappeler biso titre nango zani. Eza Bungawa. Comment nango nini? Bungawa. Bungawa. Voilà, Bungawa. Sikoyo, ba titre oyo neti Bungawa, ba titre oyo neti ba Kubuyuyu, ozulango wa. Sikoyo, nga Kubuyu eza kombo bapesa nga kopesa. Bapesa nga kombo Kubuyuyu, après ta on est au sal album. Bo titre Kubuyu bapesa kombo Kubuyu bapesa nga ngopona. Pona ba pièce ndenge zalaka osombi pièce no mombo ya bien ya cher. Na beti li solo na bi o eza pièce asuka. Bato ba yoka jamba bia pièce asuka Kubuyuyu bakomo benga nga Kubuyuyu. E uta wa mo wana Kubuyuyu, mo wana uta wa. Te kombo wana so tuni batu ya région Bandundu ba yeb sweza liebo mo bezaka rare mona na ati. OK. Donc som kwana okutenda liebo wana donc oza la dernier dengenge. Voilà. Donc yango po yoka ekeno na bimi lokola liebo. Na nzembo oyoka oyo ya troisième personne andie. Oyoka ka keno na bimi lokola liebo. Donc eza liebo rare. Liebo wana bat bazwaka ngo na pasi soko zwango donc c'est là. Ok, c'est bien. Mon exemple de ma casse car on a ba promotion, moni album on a Kubuyuyu na banzembo, ça banzembo donc il y a bien très intéressant. Donc continuez à la promotion partout beta. Ndenge zali. Merci à toi. Voilà. Donc tu vas que na suka ya émission na biso. Album oyo ya Bungawa ndenge eza wana donc ozoko idée na yo ezali edima na ba période nini année oyo kaka année oyo donc d'ici fin de l'année donc avant novembre peut-être du febima mais tout ça juste c'est moi rappel à muke Cyril Kina mfuma bilele donc ya mama la mugwarika kina Didier Mayabu oyo tant tolo ba boeze équipe de France Didier Mayabu 3 fois KO Yakara Bank Rich Mayabu Mimi Bonebe la grande dame Yale King Trésor Ngando. Donc to pesi mbote lisusu na mama Chantal Mansanga ya Zéphiré Moulembo le kamikaze japonais Bigantsumbu apôtre Gabriel Bigantsumbu prêtre ya ba prêtre
Kalate, na okende pe bangola, juste une invitation ya Big Antsumbo na ototanga, wasala mwa production na biso ya ba concert awa playback banini. Donc boîte kaka soke vidéo donc ngai na kati na premier jour ya inauguration avec bien abiso awilo to kitaba Luanda poto fungola masolo wana Janine Chita Tsungamputu Banga Muchuri omoni Banga Muchuri ya dimi ya ngoyo weza Banga Muchuri Amede Pakoraban Brice Kuka, Rex Mbuluku na Switzerland. Rex Mbuluku, en tout cas, bambo théâtre. Donc, masolo yo tuninga, pon album Ezoya ya Bungawa. Donc, année oyo kake robima, bozo ma chanson mele, boyoka ba mambo de Diblin, boyoka ba pouvoir à forme. Donc, tant obi pouvoir, to suiga na pouvoir, mais, na kati nde bo comprendre le pouvoir à nini. Jansi Maasi Fox Italia. Boyoka lisolo ya Fourmi akotaka mboka sima ya lokoni. Fourmi akotaka na mboka sima lokoni. Mama na kebuka bakoni epo ya kolamba ebiteka memba Fourmi. Vous comprenez? Donc wana les king trésor ngando boyoka ba tribunal à forme. Boyoka président mwana président Bungawa, fils à président Bungawa. Donc boyoka ba waba kwafira João Kitoko yadi tumvinda Kitoko Jacques Sungu na Irlande Jacques Sungu. Donc mambo de Diblin pesa mama Pichumbote mama Brigitte ya MTT au Japon. Donc tobo sanité moko mama présidente Bungawa Claudine Mafema maman présidente Bungawa. Très bien, très bien. Bozongo. Donc nyonso wana ka ba composition na yo moko. Donc ata parolier yangai moko padulanga donc bazanga te. Olobi? Ba featuring. Jeme ba featuring yozana ngati. Ba featuring yozana ngo obligé, obligé to yemba na bato parce que biso yemba te. Tozaka obligé kaka bato bao baza mingongo kitoko baya koyemba. Et puis nasu na nzembo moko titre nango eza Swiss histoire. OK. Wana eza histoire à Suisse, banani yango ana Suisse banani. O baza na histoire ngo. Bao babetaka forme ou bien banka o babima banini babe maziku dictionnaire à forme oyebi. Donc il vient Tony Barakudo oyebi vient nanga dite Sumberto oyebi. Donc Adjani à Canton de Vaud oyebi. Donc voilà, ma solo meze belé quoi. Maître Chameau. Maître Chameau, plaisir à trop. Maître Chameau, tina olo babo. C'est quoi souhait na yo pour na baba invité na yo, souhait na yo à part artiste ya munene général de Fao. Artiste musufa munene so arozala, souhaiter musu ya munene azala ou bien on se limite na ye, on ben ça ba mususu. Manda chanta MB déjà. Non, Manda chanta MB déjà. Manda chanta MB de Anzembo mo. À partir à Kin déjà MB déjà. Manda MB. Et puis toi na Djene. Toi na petit tiers na biso pe omoni. Yem to asala neti moi ko fongola nzela na album na nga eza 30 mais j'ai 30. Mais j'ai 30. Wa yemba mfumo wa Yoji. Oui. Yemba nini anti-mode mfumo wa Yoji. Aozanga te parce que voix na est important na magam na biso surtout ba saper boy. D'accord. Voilà. OK. Mais merci, après na minute ngamo de esi na kompa artiste munene po ngamo pe na oyemba. Po tango noza na général de Fao. Donc soko ozo yeba na yote ça veut dire yo mutolino oyeba te. Via yebi singa ke no o komi déjà ko yemba il faut banda pe ko yemba donc na ko yemba. Oui, d'accord. Na ko yemba vraiment bo yoka na ko yemba. C'est bien, c'est bien. Bon, parmi les artistes à Suisse, moi invité à Zate. Bon, na artiste à Suisse déjà Sakra Zali. Oui. Aoyemba déjà nzembo moko titre nango Tente ou Charlot. Oui. Tente ou Charlot.
Vienanga Marai, Aoyemba Suisse Histoire. Oui. Voilà. Donc, D'accord. Nathan Diami Ballet. Oui, c'est bon, c'est bien. Ok, d'accord. Alors, nebite tamsu Putumani Kalusha Putumani alingopesa nga artiste msu nebite toda l'espoir yoza na England oza mambo bana Suisse donc akobenga yo peut-être akobenga yo. voilà Ok, merci toda papa. soko zai na Suisse tamsu na lobake no luka artiste msu sa oyemba toda l'espoir mais yo Voilà. tala kuna donc o motindela nga ezate. D'accord. Pendant que ceux qui sont moni le 24 avril donc 2019, nous pensé na Papa Wemba, ça fait 3 ans tika biso. Lilo ba moko boye ya suka pona to clôturer émission na biso. So ti Papa Wemba soki azala liboso na yo. Ngolo bane nini. So kanisi nga tika biso na ndengi pe dernier jour o bokutana na ye. Maman moko boye pona to clôturer émission na biso pona Papa Wemba. Ngai eloga na oloba banda vie beaucoup la tika biso na on a sala émission tie sana tanga komba vie wana donc partout na le kaka na monaka ye parce que si comme soki ya zalaki te papa forme op ya kubu yuyu tamsu pe lingai ko exister te parce que nga tampe no sa musique nanga batu mimba na mona ngotamsu ba aventure donc na yoke belé na zwa ba critique ba ko finga ba nini tout mais tangu na yoko sola na vie via lobi kolanda bango te ndenge bazo finga ndenge bazo critiquer yango nde mutu kopesa yo force po osala eloko oyo po ekoma ina niveau moko r moko na komi kutu komona neti natika na nga po ekomi neti mwa soni batu oyemba nini asala miziki donc bato baloba tellement ebele mais avec encouragement ya Papa Wemba baleki na ngai ya Al-Qaïda yango na lobaka respect toujours pona bango parce que ba contribue trop ba masa na ngai ya Irlande ona otanga ba Willow Pelela ba Mambo ba Kwafira ba Total Espoir donc bango mutu baza à la base ya makambo yo kubu yuyu c'est pas moi ngana zalaki kaka on dirait mwana musala na bango ngai nazo sala kaka boulot mais bango mutu babandaki ko et surtout les King Trésor Ngando donc bango mutu babandaki ko diriger masolo même jusqu'aujourd'hui bango ba diriger masolo. OK. Bango omoni total soko tunie bango ba diriger so ba bité papa forme il faut sala boy nga sala o bango ba senginga na sala ka teke o nga na lingi te nga so na ene loko na nga na proposa ka bango nga ba tala nga na ene loko ba bi oui sala ngo eza bien ke nango boy donc eza bango ba dodembenza Tripoli na Londres mabaya de Londres donc bango mutu ba sala ke kubu yuyu lelo ezala ba Roger Kikuchi donc bango ba sala ke kubu yuyu ezala et les mannequins de Paris Guilhem Maïndou bango ba sala ke kubu yuyu ezala et puis na Cornélie Malongi o azaki manager à Papa Wemba. Donc base vraiment yangwana base na o donc ba simbi ma solo donc ezaka bien kozana équipe ya solide. Na ebisio base yango wana base belé peut-être mususu na moi minute okidiba petit nanga Jacques Sungu yebsaka boss Lulu viene yeyo Toninho Mozinho mokonja forme na Zurich ba vienne abiso bajina mateta. Vous comprenez? Vieux Doldos Capella, vieux nanga Rive Nkono. Monika vieux Rive Nkono. Apesa nga ba idéologie belé. Kitoko. Vieux Tony Barakuda. Yende mamta okembisa donc yé ma père spirituel ya masolo. Donc même à na zui idée ailleurs, mutu mususu apesi nga idée. Avant to signer il faut vieux Tony Barakuda yoka alo ba petit na valider. Soka valider te elo te. Voilà. Babé Mazigu dictionnaire à forme. Zefire Moulemvo donc bango mtuba masolo bango basala ngo na kokoloba ngaka na kendaga na sali nanga musala me makaominga eza nango bango ba masa wana kwa. Ah oui. Ta neti omoni neti nzembo baya.
nga na fanda na nga Al-Qaïda les vêtements d'abord baye babi papa forme to ana crime boy il faut toko tilango studio to beta nga binini o baya kaka baye mais vieux yo andule manite bulela ngo ka ndeni toko kenango o comprendre baye kana baya kaka nga siko na fandeli yango na bi bon to kenango boy na bengi bandu na bengi mosika sika kimbango dudu bass bluetooth ilele Cambodge tant na bengi ka bato wana bana pesi bango idéologie bani toke nango yango le bomona baya oui esimbi pe kangi masolo esimbi pe kangi mais na minicho omoni ka chinois de Kin chinois de Paris aye na imene te oui tant to loka ngo e koma o ozo comprendre tant o kanga mukili mobimba o boy na boy on bi ke kodia o maître d'école a tikaki et ça la peut pour la balèque so doit ba to fongola prochain spectacle na eza quand le 15 na Stuttgart et pas Maki Makese Maki Makese ya Maman Augustine donc na Stuttgart toza le 15 juin kuna avec équipe de France na les vêtements d'abord OK donc ndeka tolobi bo mona ba parigo bo mona ba Cyril Kina mfumo bilele bo mona ba Japana Kasuku donc bo mona ba Masana tout toujours avec les kings oui très bien mon papa forme mon tozana masolé belé to solanga na yo mais tozana sima ya ngonga donc pona lelo to ko clôturer awa donc bala sima donc to kuta na susu. Mais papa bonsoir ngata chaque 2 semaines au sabie pour ma solo mes belé. Ouais na yebi na epo yo nongo za do za bibliothèque mobimba. O to beti lelo nazaki mwa muke kidiba. Vous comprenez? Oui. Mais mbala sima na ozwa susu mususu e bomba manaya na ngosusu batbayo kapo voilà quoi. Kitoko donc to développer. Kitoko na sepeli. Mais OK nabia ndeko nanga na yemba nzembo mobimbanga moko bakoloba lobaka mokili eko changer yokisa ta bato mwa nzembo wana po tamusu bayoka ngo te bango balandaka ko eza na baclip mais banzembo eza wana ya danger bayoka make no na sanze bandeli tisuka tokotianga na baréseaux sociaux na biso tokotianga na Twitter tokobanga mpe na Twitter. Merci à trop na sepeli. OK merci papa Bungala Mania à la prochaine avec Bungawa. Voilà. Et puis si maman présidente Bungawa Mbote Claudine Mafema. Mbote. Mamo Konzi. Mamo Konzi. Sandra Moseka ya Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bisope donc topesi Mbote batebe balanda biso awa Espérance Asamu Kiese. Azolanda biso SOS Maman Suisse Kadigasa Zolanda biso. Donc tous allez ensemble donc topesi Mbote na DJ Forme Fimbu na Fimbu asimi masolo. DJ Forme Fimbu na Fimbu. Na bosanité yangande konono babi nono panda na Lausanne, maman na Bénédicte, maman na Bene. Voilà. Justement. Tu peux faire Mbote na Ago Production donc caméraman Ago. Ago Prod. Yako sa kosaninga. Agro Proda. Agolanda yo agobengo. Kitoko. OK. Nadine yoa. Na sepeli. Merci, bonne soirée. Mangrokoto pona papa Omba. Mangrokoto bayaya. Kitoko na sepeli. Bonne soirée, ciao. Merci, ciao. Botila biso ta clip à papa Wemba wana. Toko chango. Merci à trop. Merci, au revoir. Au revoir.